La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Des informations partout dans le monde. La voix du... Fally Ipupa entre dans l'histoire. Lelo a commis premier artiste musicien africain basé en Afrique. Il a rempli Stade de France. Il y a aussi la sold out dans l'espace il y a 34 jours après annonce a sorti à vente à la billet. Yango banda ya mokolo ya lelo ti mokolo yesokoya Fally Ipupa aujourd'hui devient une, je confirme, il était déjà une légende, mais aujourd'hui on peut le dire que Azal légende de la musique africaine oyo atteindre ma performance oyo musicien mon côté en Afrique atteignant par rapport à la production naie ou à la Stade de France. Nous sommes fiers de cet artiste et aujourd'hui, je le répète encore que Fally Ipupa ses exploits ils ont rapport à la musique mais ils ont inspiré les lobisso toute une génération qu'on peut venir de nulle part et qu'on atteindre l'objectif aux allons la poste atteindre dans la vie, ce qu'on a la détermination, discipline et puis aux la vision et le sala. Ça, c'est ce que moi personnellement j'ai appris dans la carrière et à musicien Fally Ipupa. Félicitations à l'artiste musicien qui continue à honorer musique à Congo et puis Afrique en général. Nous avons reçu ces nouvelles hier soir, Bissotou Tozaki, vraiment dans la joie. C'est pourquoi le lot, je préférais de recevoir Splendeur, Oazali Bongo, artiste musicien. Nous signalons que à Otiko Bimisa, album Naye Aliboso, Je suis capable. Nous aurons le temps aussi de parler de cet album et de l'actualité. Il y a un musicien Fally Ipupa. Sans plus tarder, Tozo m'a invité à Bissou Yamukola Lelo. Splendeur, bonjour. Bonjour, Gapote Vincent. Benio. T'es santé qui t'occosse. T'es namoni pena baspe, bani nonere. Comment il y a des choses au Kende. Merci beaucoup. Donc, tout ça a bien fort. Donc, tout ça peut aller qu'il y a yat. Tant que dana ya mo boyaza millionnaire et puis grand artiste. Il faut que ata beaucoup mina moyen mo retenaye mais il faut que tout ça rappelle ba image na et tant que déjà tala Splendeur mora peut-être Fally tout te ka moi image pe à vie na ndenge ya bien quoi. Je suis capable. Et enfin. Oui, je suis capable déjà. Tant que Bimaki, nazwaki ba félicitations par Kulutu Nanga pe Félix Wazekwa, nazwaki félicitations par Gez Mawete, nazwaki félicitations par ya Bina File, Ibrator, Vienanga Fally Ipupa, na vient na biso pe Loko Kanza, Jean Koubal. Donc mais na kati wana ya ba félicitations, baloba makambo ki chanteur te. Baloba ko za musicologue. Et là, on a retiré qui est important de Yangoana. Donc, si vous êtes musicologue, c'est normal de structurer genre album au sali et puis na ba texte. Si vous êtes chanteur, kaka ya pamba, na début ya carrière no album aboué, peut-être que vous avez la pendate, que vous avez tata msusu na ba faux parolier pe, que vous avez peut-être msusu ba choix banzembo pe ya mabe, pour tout ça pe na différence que mutako za chanteur. Mais on a un problème ya oza musicologue ya kosala ba choix banzembo bien. Oyo ka oyemba bien za chanteur mais banzembo na ye eza penda compatible te na mato ya bato. Ba kozo on nini album na yo? Oui, na ba plateforme nyonso na Amazon ba ozwa, na Deezer ba ozwa, donc na Spotify ba ozwa et puis Congolais ba misusu pe ba plateforme wana et anda bango difficile ba kozwa ngo pe na YouTube nanga Splendeur Mbongo officiel album Je suis capable et bima wana et puis pour télécharger ngo ba tante na eza nini eza premier album na yo eza risque aujourd'hui ozo zela pena mingi eza nini na album ça fait d'abord combien de mois depuis que bimi moi na ne kokite eza na ba semaine eza na ba semaine na ba semaine attente na eza nini c'est qu'est-ce que elo ni ozo zela en retour ozo zela nini succès mbala moko ba bloka danger ya to elo nini yo motango ça album là tu t'es dit intérieurement tende na sala album elo on a nango beaucoup plus pour ça actuel eza que na ozala sous pressé te ya kosala deuxième album naza penda focus na communauté nanu ba congolais o baza de partout Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana
ba congolais nanu ba comprendre que artiste moko azalaka après nde ko salanga makasi lisusu na luka pe ivoirien yebanga Cameroun yebanga donc objectif nangeza yango na conseil vient na biso fali pour papesa yanga lobaki ke natalaka pe ba jeune makambo salaka pe bino lelo nazokamwa bozokoma na ba 4 albums ba 5 albums et puis ezolekelanga bosa pe débat na plateau ke nga bo comparer nga na yete na comme na 5 albums kozala na ba album eli koloba toza na album mais ko bimisa album esimba ndoza na album bozo sacrifier ba carrière na bino ka boye peut-être mususu oza na batu déjà ba komo kabelo mo 3000 4000 omoni ke ota na carrière te il faut na yembela ka batu banzembo yango moni bo okende pe musikati omona siko vision ya prêtre oyo apeso siko toli abi album no lingeza ka yango soko banda ko bimisa banzembo eza ka système ba saison pour lelo musique et comme il passe na comme si pe musique il passe. Par exemple, le papa Chéri Jibin Piana, dans la carrière Yaye Moko, il nous a donné des albums. Voilà. Fait et de puis ceux qui l'amour, va lobby album, TH, ce sont des albums. Oyebi peke, album tel, il y a papa Chéri Kombo Nango Boy Kombo Nango Boy. Oko Yebi Banzembo. Voilà. Oyebi pe Mabanga. Oyebi na Banzembo. Mais les lorsque biso ba jeune, tozo bimisaka to comme na 4, bato ba yeba Banzembo te, mais tozo continuer ka ko bimisa. Yango moni ke jeune na 3 albums to 4, ni salle mythique. Ni concert à Malonga, tout ça ba carrière mo bondigue ka ba carrière mo normal virtuel ba bien ba carrière mo posa kana ba abonné belé na voilà. Facebook 1 million voilà donc sombi ba vie na YouTube voilà. sali 1 million lobi et puis après ça nga tolé ba conseil mo boy ko booster banze monoté Nathalie chaîne YouTube Nathalie ba nino Facebook oza dans 100 000 et quelques et puis ça certifié c'est bon TikTok c'est bon mais na YouTube oza un peu faible posant 2000 na comprendre nos youtubeurs RT aux raté be mission salaka OK kota la YouTube no donc ti kango kaka bongo ata bat batali moko eza na YouTube na yango banda oyeba niveau na weza wapi yango moni na quelques semaines na moni audio mais ba écoute ça ba 4100 ba 5100 ba 3100 na audio abisingeza déjà eloko moko ya bien pour audio ezaka passe bat ba consommer na YouTube. Donc, okende déjà bien. Mais ce qu'on sombi, ba vie, au cours de mon album, nous va consommer. En réalité, tant qu'on vend, au milieu bateau zawapi. Très bien. Place nino komeli. Donc, tickets à la bongo pour y barake. Ah, c'est que son a bimisi tout. Nzembo le quoi va consommer 5000. Na c'est un clip. Boost album non malin, mais kende pena tranquillement, calmement. Peu important aux joyaux. Alobi tanyo surtout aux joyaux. Qui est nango penda molo. Très bien. Voilà. Déjà, tout le monde a posté qui paye na page oui. Jacques a pêché force donc conseil à bien un artiste à pêcher. Mais aujourd'hui, je t'ai invité plus par rapport à exploit, il y a Fally Ipupa Sali. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, premier artiste musicien africain, il y a aussi la sold out dans 34 jours dans le Stade de France. Fally Ipupa. Parce que tu as dit que Barna Boy a bandaki, mais à Kuka ou comme Kokoto, il ne pas plus de 80%. 10 jours il y a concert. Mais il y a Lelo a dépassé, a sali, et puis il y a une capacité maximale. Réaction d'abord, question en tout cas, réaction na félicitations à grand frère Nanga Fally Ipupa. Et puis merci na ba warrior pour bangom tu ba totoli ba billet wana. Parfois, sans oublier la bonne musique, parce qu'il n'y a pas oui, bah warrior peut battre tout le billet, bah fan il y a la bonne musique peut battre tout le billet. Mais mingi peut na cirque et bah fan il y a la bonne musique bah roler ka bah warrior te kosomba ba billet, bah on nan ba sombaka et puis bah misusu ba landi ba sombi. Donc comme on a fallu déjà azo sala ba sold out, soko talibo il fallait aza symbole ya courage. Na jeunesse kaka na vie artistique te et puis ekokota na ba endroit tout donc yango moni na uti ebiso tout à l'heure awa soki mutu ya kotala na musique kaka ya Congo te même de partout même ba artiste africain mususu omona batala mingi pe Fally po ngana lobaka Fally ayo kuta ba vena e déjà o amona tout ba sa ba succès aya s'imposer ba komotanga Fally a continuer succès na bango
et puis til lelo azosala succès bave mosusu ta mosusu tokomona bango normal mais fallait continuer kosala succès après wana fallait azomona biso bapeti nde tozobima tozoya na succès tozosila mais azokontinue kaka kosala succès eli kolakisa ke soki moto akotala il faut botala na moto akendaka sans paiement azokende kaka komona sold out mpona congolais ekozala étrange mpo eza makambo ya sika mais ntango tokomesana nango tokoma mpe na niveau moko boye oyo bato misusu babanda kobangela yango biso tokomomona yango normal grâce à Fally liboso tobandaki Fally alongoli musique ya Congo na système ya mpo nga na bandaki koloba même football ebandaki kotambola depere ondie na musique ya Congo mpo ezali so bosala débat Léopard mpenda toke coupe du monde mokolo nini siko so botala bomona Ghana na coupe du monde sériment mpe Ghana akoma so ba demi-finale so ba quart de finale mpe si je me trompe pas parce que soma wana bino bomona yango mpe étrange mpona bomona nde biso tobotami boye ngana namona nanga Congo na coupe du monde te parce que ntango bato babanda basala badébat ya bongo biso mbamoto bandaki komitya toza na se na musique mpe bandaki kokende mwa boloba mikolo tota P-Square kingani boye awabeta Stade de France kingani boye azobeta place tel awabeta U Arena parce que biso tobanda omonaka onde débat ya musique ya Congo esukaka kaka intel oyo ye kuna abeta Zénith tobanda otya musique ya Congo na place nango moko boye donc na zone confort nango moko oyo eza stationné biso tala couleur na biso yango oyo mais ce qu'il fallait ko transformer couleur wana akomozwa couleur wana akomopesa ngo elongi mususu tango apesa ngo elongi mususu lokola ba congolais bazali na retard ya couleur wana yango babande koloba makiona ya lokuta est-ce que eza bongo po eloko eza étranger pas mutu andima yango facilement te abando kenango ata mutu ti ovanda na yo moni remba moko azali ne mayele mais obando négliger azali pe na rien olali la muki omoni ka kende so wapi ba ye na la tabsa azui kopo yo kumu kopo weza kisia donc eza étrange po ye ta mususu na mayele azanyango azwaki oka mutu moko boye lokwa ye azane na manque à faire bobeta na bino masolo mais tant yo zui grâce nda mapamboli yo andimango facilement ta bando kotana ba doute mais ceux qui orienté okumu otalise mokili mukolo amona esu mutu mo apambwami alobeza normal tibona nyo tozali nini ndenge nini akomomona ngo siko normal fallait akomomema musique ya Congo na makambo bato baloba makiona bamona ngo normal azolakisa congolais bomona ngo normal mais lokwa bato misusu bazana bango lokwa nde toloba bazoba éternel akoluka kaka boya kaka eloko bazo pongolo mémoire tala makambo comme na dimension mais yo koya olobama kiona avant acha date na ye à Stade de France parce qu'à nosaki yango à Paris la Défense que après avoir toqué Stade de France en tout cas jusqu'à ce qu'il a annoncé biso date officielle et comment il sujet il y a Mokeri pour na bande ko ebele comment le roi que fallait à kosi impossible à beta stade patati patata acha date tant ya che date na ya fungoli ouverture à billet donc on a vu ça moi si aya Nakamura et pas che date à totoli na 24 heures premier jour deuxième jour troisième jour et les gens au ba mona que fallait che date et que dans la salle comme soldat pour na ko diminuer fali ba mo la que tala moto yo ninga moi so ninga sali 3 dates yo zo potala na soldat sincèrement pour na yo ou analyser qui likamwana ndeni temps ba ko comparer Fally na ya Nakamura que ye a autoto la 3 dates na addition na 24 heures et que Fally azo kuka ko sala sold out té premièrement na nous oyo ba ya na ba osala o ba maître Gims ba osala o ba Burna Boy ba osala o ba Nino ba osala Fally osala tout parce que guna ngweza nini mais soki Fally ayebisi bato wana basala oye pasalaka nde ba kokati net fo botala ka musique na ba anglais wana net nini ba kosala aya na pa yaka wa betala soki Charles Clève bato oyo bakendaka ba moni nda pedala a pedalaka soko yebisi pa ya na bon ozano pena star ça de martyr ozano pena star tila biso na ata 20 mai awa 20 mai kaka ba congolais pe baya kotala yo pour mutu aza star équipe à place cité so botali bien ya bango kuna on dirait eza pe na ba place ezo kipaka mais ce qu'on a fallu
on dirait ça la place où équipé mais au lieu de féliciter tout le monde on dirait pamba ba place où fallait azo beta wana eza ba endroit où ya sala effort à booster musique nae à ça ba effort pour lelo a gagner bateau bazo ya Hollandais bisika zo tila ba date mais on dirait bango kuna ba ça effort te so déjà ba beti kuna déjà c'est tout au monde que mettre Gims na mutuna go raisonner ta album ya rumba faut ba congolais ba ko yemba yetali ete amona bongo da c'est bon mais ce que tala siko na kota fali ezake ne na sali rumba pena boye rumba pena katisi ngoko et komi partout mais on dirait na voti ka boete na côté la bango pena makambo bango basala ka côté libino ce que bino bo côté la fali te poani à quelque sorte total la moto yo azana facilité ko s'adapter na biloko tout yende wana légende ya jeté ce que soki to zongi na moto asali sold out na 3 jours na moto asali sold out na 1 mois et puis c'est la première fois congolais acha date na Stade de France na mitu ya batunde ba bande ko mona da Stade de France c'est impossible fallait acha quand même nenga tie na ndenge asali sold out na 1 mois mais bon mona ngo lokwa ba bande mona ngo c'est impossible c'est bon mona ngo za munene parce que comment sold out na 1 mois bozo mona ngo ndire na niveau ya fallait ça la une semaine au moins tu as se contredire gars pour te faire ça Très bien. Po fali tango aloba na kocha date Stade de France tout le monde azomona makiona et loko nini bande ko sala ba mona ngoza lukuta po bazomona ngoza c'est impossible à cause la montée c'est impossible sikoyo Congolais voilà tango siko pache date parce ndenge nini bozomona ke bomona fali suna misu nini ke lokwa ache date seke ana capacité ateka ngona une semaine wana seke botika na bino boya fali bon soto ndimi asali sold out na 1 mois na quelques jours so bo critiquer là ngo fali bon ndima gaza grand na ki grand na jamais au Stade de France ateka nini bien na 1 mois tout ça wa pisiko. Pensez-vous que Lelo Fali Poupa azo mérité lisusu ba comparaison na musique ya Congo? Te azo mérité te comparaison en tout cas musicien moko XY en tout cas nga nazo lancer na message ba artiste o bozaka na ba musicien pembe na bino en tout cas et rozala bien so bozo tinda bango pona bino pona bango moko balongo la comparaison donc boluka ba place o bogote que la musique na bino place o nanu bote kate po jusque là so peut tozana numéro 1 faut on dit ma fallait za numéro 1 faut tout monde appelle ba numéro 2 tout monde appelle ba numéro 3 le quoi ba numéro 3 na ba numéro 4 ngo on dirait toi na likukuma romona bango carrément bo contredire pe bolo ba fallait za numéro 1 te batu ba sala effort batu ba longola buzo ba komisa ngo dirait elo au monde normal na niveau ya fali bonga sali sold out na mona be ba noko mususu ale kande pe na TV o pour gouvernement somi ba billet ozomona ke congolais si ça fali ezokomisa batu misu mayele mais batu misu pe ezokomisa bango bazoba etambola pe de père omona ke si ça fali e batu misu se fongola bango mémoire mais mutu mususu pe komisi nango ezoba omona pena aleki asiliki na ye o ezaku batu ba bosa na ke même na Nigeria ba film na Nigeria total ka banda ko ana tout ba tourner la gouvernement mtasalela bango où est le mal bastaro nyonso tomona bango danger ya Nigeria est-ce que bango mo ba bandaki na ba fond na bango non bazaleka na talent gouvernement tie paquet lelo ba komi basta promotion culturelle ezala sali ba et ça problème te artiste belé pe ya France gouvernement mais il faut souligner que wana ezapé le kuta parce que tant on ba dusu ba loba kasi on a lobby gouvernement somi oyo wana eza nango lukuta mais ce qu'on a lina talisa bango eza lukuta mais soki pe gouvernement tchaki poa ce qu'on mabe eza neti nini eza pe mabete pour eza normal ba côté mususu ba sala na bango. Maintenant comment tu réagis sokozo mona que bandeko mususu o pe baza ba artiste musicien na mboka na biso o bazo bénéficier na ba statut moko particulier bakenda pe ko représenter mboka quelque part parce que aza musicien ba pesi pe ba visa na bandeko aza na bango babimi mboka pona c'est-à-dire gouvernement mta financer bango babimi mboka et puis après omoni bandeko mususu pe bakaba même bandeko ngo ba oleka quelque part pour la hotelemela le fait que gouvernement nga sunga peut-être musicien mo aux autres va on neni te wana za kimutema mabe
Au moni gouvernement pour a soutenir gars pour te faire ça surtout vandi buena lelo so gouvernement le ba tsa paquet na e pour un artiste a hotsa netien e pa nani a hotsa pe ga e pa fali a hotsa pe ga e pa fali et puis so ba bandi pas fali so za artiste aux entourage mo za maele o luko sa be fort yo pe gouvernement chopo et za te ka ko yo bandi ko boycotter ngo zo mona neti c'est normal. Mais est-ce que le problème est que ba télémé qui parce que mon avis que la priorité à Mboka est tellement belé peut-être qu'on aura 1 million. Quand na air a fallu. Là c'est sa question qu'on aura peut-être 1 million. Bon, to lobité que ba pesa qui te confirmer parce que tout mon avis ministère de la culture a démenti information donc nous on marche dans Oyo, bango moko ministère ba lobby que ça lokuta, ça y document lokuta, mais to PC c'est-à-dire réaction à ba congolais mingi. On a encore beaucoup de priorités dans Mboka. Banzela Ezaro Beba, Toyebineni Nimbo Tambola, et qu'on aura 1 million de dans l'événement. Il y a mon toit dans un producteur, il y a déjà une équipe, déjà c'est comme si ils ont besoin de par rapport à la priorité au Congo. C'est par rapport peut-être à Wana est-ce que na Mboka Oyo, Bambongo et Bimarate pour na Bamisala Songolo Pakal? Koto banzele zo salama koto pe bambongo moto ka pe som moko bimaki po basalelo au motel ko bimisa mbongo eza mabete me bozo sala ngo na nini fallait ateka ka drapeau mboka ga pour te faire ça ngaku na lobaka ngo na lelo fallait ateka drapeau mboka ko leka na léopard équipe nationale na lelo omoni so moni fali musique na et ça là et attirer ba nationalité mususu mais ka ba musicien tena ba joueur au mona falina et la Lidiouf au moni falina Drogba au moni falina Eto eliko la ça nation moko boye et sali métissage donc et ça le là elle a Lidiouf azasoki sénégalais Drogba ivoirien Eto camerounais fali congolais symbiose ana basali ezateka ba master bazo solo la eloko esaki ba drogue baba sangana fali eza musique moko boya ya congolais mo azobeta esangisi bango mais na ba joueur na biso ezaka wana te omona ke joueur moko abetaka bale danser omoni eta mususu na David Beckham asepela randa betaka bale so mona bango te bakanga mabongo elinga kolakisa ke bale na biso ekomaka nango mais peut-être ekomaka tina ba niveau wana te o esengeli. Tout ça na ba professionnel ebele ba beta libana na équipe minene mais pourquoi vale aya léopard azota la Zélande soto ke coupe du monde monde na ba joueur mususu ba roya na za congolais voilà donc pour yo pona yo fali ba comparer sur na musicien modon ba analyse et ba analyse ya ba fali ba tu o ba wanda ko sala bongo ba yeba ke bazana bango kana distraction bazo ambrier sikoyo ba ambrier sikoyo bâtiment ya musique batika musique fali nenga zotambo elango musique ke na ordre fali alongoli ba désordre mo boizaki fali lelo tango yaki ko alobe à lancer message mo bo soko ke sika mo bo ko sambango bango nokite ba okanga yo po artiste azopesa message mais bato akomer ko retourner ngo contre e ondiga mutaza ba kosa leka mais lelo to yo mona ke liboso ezaki obeti concert olobi to buka porte bato be bazui message wana ke concert wana ba buka porte samba vérifier fallait quoi yena logique moko boye soko bete loko eza il faut pas vérifier ezala te vérifiable bon dimaka na mutu jamais aujourd'hui pona yo nani lelo tokolo bakaza meilleur artiste musicien congolais de tous les temps Fally Ipupa on ozo contribuer ba ndeko musu toto la na ba télévision bazo ba bangonde baza ba meilleur artiste congolais de tous les temps ba preuve ezali ba peut faire ça ba preuve na bango koloba eza mabete mais réalité. C'est sur quelle base on va faire la meilleure de tous les temps? Ngaku so na bina tia meilleur na rolonga na épargner na carrière solo. Depuis Fally abanda ye moko azaka Fally. Alongwe quartier latin asali Fally suite. Asali Fally ya continuité. Fally ya quartier latin azaki Fally ya balo akenda asa ba location ya mapangwa akenda ko louer mapangu ozomona évolution eza na vie na ye Fally ya quartier latin bando somba ba montre ba 250 000 te
soki ovandisi Fally ye moko otunie na Fally ya quartier latin na Fally ya yo moko ozwa nani azwa Fally ya ye moko. Mais Fally à quartier latin tasali kaza la Fally ya ye moko lelo. Fally à quartier latin asali o babengaka pont pour Fally lelo azala donc Fally. C'est-à-dire aza important Fally wana quartier latin. C'est assez important. Très important oui, même. Très important. Mais na kosala choix. Mais c'est toujours comme ça quand on avance. Il faut construire présent na yo bien voilà. pour tirer les années. Voilà. Yango siko eza bongo quartier latin wana o esali Fally lelo. Esala ka Fally te sala pe bato ebele. Sko tuna bato wana kibango ya lelo na kibango ya quartier latin ba ozwa nini. Omona pe ebimate. Ebimaka elo moko. Mais a Fally ozomona mibale. Bato misusu bazaka jusque là ka ya moko. Yango nga na lobaka soko zwi Fally ipupa na mentor na ye. Fally aza mayele, mentor na ye aza bozwi. Po mayele le kaka bozwi ne saleli. Soki Fally azaka na quartier latin, abande kolula bozwi ya patron na ye. Peut-être alinga activer mayele te. Mayele nde bendela Fally vision. Mayele nde laksa Fally fona sale saleli ndenge moko te na batu. E saleli ya Fally yango esali lelo batu bakoma kosala ata lokwa Fally te mozomona batu batamona na batrace Fally. Po esaleli nde etambola na mayele yango na bi mayele elekaka bozwi ne saleli et puis eatiraka bozwi lelo pe Fally akomna bozwi po azaki mayele mais peut-être ba mastane o bazalé na bango babande ko lula kaka bozwi mais bazaki peut-être na mayele te ya ko na vision yango moni lelo devant ba mentor na devant mentor na bango babima kaka mentor na bango babima kaka muta bozwi bazobima kaka bana misala bakoki pe ko imposer ye mais pas Fally oko imposer te il faut tout emploi du temps na yo zomona za chef d'entreprise azaki mwana musala lelo ye pa komi na bana misala est-ce que na quartier latin baza 2 ou 3 bazaki bana misala lelo pe bakoma na bapa mwana kozala patron chef d'entreprise ezate kana mnoko posangisi batu est-ce que futaka bango est-ce que entreprise wana ezo marcher comme le rôle entreprise lelo soko moni ke Fally azokena ba musicien na ye partout koleka na ye moko place azaki place o ba memela ye lelo Fally atambusi na Félix Tyson koleka place o babetaki ensemble atamboli na ba place o atambolaki te yango zomona na biso soki Fally alobi asala choix ya kala na ya lelo azwa ya lelo malgré que ki kala na est important nde poussier mais ezate commissaire place o akomeli wana kwa koma place o akomeli ezasiko mayele na ye na détermination na vision et puis alukaki asala makambu oyo mentor na ye pe asali et puis asalela ye na suite oyo lelo ezate na ba artiste mususu azaki epa mentor na ye alongwe ta mususu asali na makambu mentor na sali te bongo suite sikwa kosala elendenge c'est content le but le meilleur de tous les temps là au mentionner ngata 2 ou 3 biloko zo d'accès que Fally lelo peut dire qu'il est le meilleur artiste musicien congolais de tous les temps omoni bato baloba baza ba meilleur de tous les temps lelo mémoire ya Congolo ko sangoli souteneti ya kala biso toyebaka so mutabeti Zénith Bexi Olympia fin grand star ya niveau ya wasakana te mais Fally aye olakisa biso ke esukaka nango wana te mususu peza ba branche mususu eza wana eza bien pour na communauté mais tala ba arena pezaka to ya to totolango 3 tolongwa wana to beta tina ba province liboso toyebaka ba mission pena ba ozwa avion abakei mais otali ta mususu lelo na yekum na sala recherche na moni peke ba vena biso pe banda ke poto mais ba beta mo ba sel mo ba 700 ba 800 mais a orchestre munene orchestre pena ya Gaya sko Fally ayo longwa musique ya Congo liboso ezaki congolais so alongwe Congo ke beta na ba kolomboka ba yebi te ke congolais obeta ka ba congolais bon mo ba yebi atozo beta na France mais ba congolais nde ba yebi ozo beta mais ba français ba yebi te mais lelo Fally soka zobeta na France na ba français ba yebi artiste congolais Fally pour pas zobeta ezoteka mamo drapeau mboka plus loin que liboso ke etoteka drapeau mboka ka epa ba congolais différence à Fally pona tolo baza meilleur artiste de tous les temps ateka ka drapeau ya mboka ka epa ba congolais te ateka drapeau ya mboka epa batu nyonso donc voilà et puis aye kosala album na ye atalisi yango elongi mususu ezala te nzembo ya rumba ta mususu
et comme on a ba million de vindenge comme on a et pas Fally bongo et puis tokoloba meilleur artiste de tous les temps ndenge nini bato ba oloba bongo pona nini ba trophée nini Fally nani alakisi biso disque d'or à solo c'est Fally tango aye kozwa ba disque d'or à solo pour les komi kokota moko na molili ya ba vie mususu ba posaka biso kala lelo eza ba vie mususu so otuni oza disque d'or abi aza ba nzembo d'or et loko nini ezosala ye munoko ne mutu ebisaka biso aza ba disque d'or a changé pona Fally pour la biso disque d'or à solo et sali a changé aloba ya aza ba nzembo d'or pona ba disque d'or ya solo lelo musique ya Fally logo les ont changé yango ezosala lelo toloba Fally aza meilleur artiste de tous les temps parce que tokomona que langage ezaka kala grâce ya exploit ya Fally et comment changer d'après te ça Fally a initié na batu ba trophée oyangani ye mutasala te kaka période ya Fally ne musique e comme ça ba trophée te et puis aza premier artiste oyo azobeta Stade de France atikala osala ngo nzembo te po boostango mais en batu basala ba nzembo ya ba esika ba robeta mais o na mutuna yebi ka robeta te masalika po mbouye congolais et ada lukuta bolanda et puis nani yango déjà asala annonce oyebi ka annonce ya Fally à Stade de France aloba na été nani yango déjà aluka bimsa album asali affiche ateka elongine sata kombo poko na ba dimension ya bongo il faut mutako yebe longino maye bate œuvre no ezanini makomo za mona kayo mais ko Fally asala effort ne longi na œuvre ezala coller serré yango moni lelo comme na dimension asa pa affiche album atene ni logo ya ba plateforme ni combo eza ba dimension mususu siko nani yango artiste nini ata moko oabimisaka album saki aleka na ba musicien na plateau asala promo pour booster album na ye à part Fally nani asala lisu bongo oyo asalaka lokwa Fally atomba misapi biso nyonso soto misa album toleka na ba musicien na plateau po koma na dimension ko misa album mais ko promotion eza mabete yango ya te gapo te ça te na loba te na décourager na loba ke oui il faut to sala po tozana niveau ya kosala eza ba niveau mususu so komi gapo te ça yango tozomona tant Fally ataki date à Stade de France ba journaliste ba bimaki ebele so mbongo eza na sa promotion te bango ba bande ko croire que nde basara makambo bongo bango pe ba boostaka Fally oui okolobela aigle eza bénéfique pe pour na communauté wana to boité mais ezoyo na mutute ke iso yo salite Fally asa sold out te musique ya Fally nde salitaki ba sold out ba effort ya Fally elongi ya Fally yo nde nyoko booster mutu o alegi na oyebana tozlobaka makambo po esunga na communauté bato batikala ngaju wana onga na sala Fally promotion moko boete okoyede juste pour na communauté yende Fally akozo Fally ka lobelu eloko omona osanti ngapo te vesanga o Fally ako tshaka na story ya pamba mais yo moko moni journée wana aussi ba message o na nozwaka te na ba journée nyoso combien de personnes batali ozomona ke aza mutu mususu mais nga so na tina nga Fally ate sali 10 000 j'aime ata ba moni 100 000 na limite Fally akezwa retour kuna baloba postlander ataki yo et ça a bénéfique pour Nangali Soussou. Voilà, en tout cas, c'est très intéressant. Mais au bilan, Magamuto Zoloba, aussi, on peut appliquer en carrière, nous, et ça, là, bien. Oui, tout ça, là. Parce que les gens peuvent aussi dire, Splaner a dû expliquer, l'histoire de comprendre la carrière à Fally, mais en retour, Yemo, carrière, Yango, Siko, Yoga, pour te versande, Toche, Toke, Nabiso, Pena, Molo. Nalinga Mingi, Naza, Nabo Solo, na carrière. Attends, que Nangambangu, Tem, Ezala Penda, ya Bosolo. Très bien. Bato ba luka ba kembangu mena lokuta omona ke mutabanda ke ne malem na bosolo bosuka kana comprendre ke ya bande ko kena bosolo. Très bien. Na vitesse po lelo ba jeune to la ke ya leki na vitesse en réalité so totali omona biso nyonso so batuni naza na salle mythique ezate nani asala album moko boye et toucha ba horizon mususu ezate omona biso nyonso toyebana na communauté donc ko fallait ça que fort soka komi na Ghana amoni niveau ya bato ayebi na Ghana etindi na bossé na koyeba na jamais na niveau
Et le reste bon abiso artiste so déjà ba congolais ba yebi o communauté yebi o et s'il y a au kangino maboko ngana vanda na fali boga pour te faire ça na showbiz répété s'il a yebi singa succès na ngai sikonde bandi nabi vie wana oboma ba tout abi et puis comme na genou te nabi vie makamozo sale comme na genou te vie wana ko barre ba to abi zela boko mono moni slogan wana zolo ba bat ba ko souffrir trop après te faire ça awa biso to vanda ka to sa ba débat mo boye ba te fali azana kin to azana nini ane loko moko azo sala awa oyeba ka so émission moto saka la eza ka peut faire ça et aba date moko ekobima awa e bimaka eza ba triple arena eza ba nini donc omona ke via beteli ote mais loko za rapeta vie ozolandela oyeba omona ke tango bat ba na distraction bozo tika bat na bino ba leka ba ya kosala comparaison ya fali na n'importe qui yango bozo mona ke fali kuna zana makambo azo sala tango olakisa bino bokaseza ya sikoyo OK azola kango temps dans mutaleki fali azate fali ndaza meilleur artiste de tous les temps soki bato balobi bango yebisanga eloko nini artiste actuellement artiste congolais moko oya sali fali asalite oya sali ata sali moko beti o fali akobeta tende nani ka fali muto abeta basalo bato bakobeta te. Splendeur, pensez-vous que ce serait intéressant, Fali Acha deuxième date, comme Abetine Soldat, n'est-ce pas, ça 1 mois, dans 30 jours tout le barara. Azana nous a plus dessus de 5 ou 6 mois pour Abeta Stade de France. Oui, c'est possible. À quoi tenter d'aller deuxième date. C'est possible, Acha, mais Batouba Zara calme, ba surprise ezali. OK. Oui, le Kalissus ba dimanche ba Stade de France. OK. Voilà, merci beaucoup Splendeur. En tout cas, tu as tous l'impression parce que ce que l'artiste vient de faire, de réaliser, ça mérite qu'on en parle. Tu as raté pour tout le monde, si je me rappelle, tant l'artiste va réaliser exploit parce qu'il fallait pouvoir réaliser ça exploit. Ça rapport et à ça là on tout le monde normal. Il y a dans deux ça de monde c'est habitué et puis l'autre pour bazo kumisa pa yana pour bazake ba yebi commune ya yana te so kaza malien malien je pense ba éviter que avant na quartier nini abotama ndenge nini ba yeko moni ma monster parce que fali ba moni ke ba mona ke jomo ya ke ça test pour ba image ezalaka jomo asala test na quartier la tabande ko bina en fait biso ba congolais toza ke mutazokola azokoma oyo bino bozo monate mais bino bozo kantie kaka biso ezaka mutabongi wana kola na via pasi te mutabongi mutu a se transformer donc fallait ayena eloko moko boyeke muta chanzaka te ezaka nzambe biso bato il faut to changer mais ba musicien mususu bazomi koma banzambe azomona ke ngai prêtre nde donc wana seko komi nzambe il faut muta chanzaka yango moni au fur et à mesure fallait ça be fort azo changer et puis soki album oyo fallait aux Grammy Award Tozelango et au sala bien déjà c'est un artiste oyo lelo trop douter sous nelo voilà parce que il dans est ça au contraire azam en tout cas photo à toi na ko plaquer maboko appuyer ko critiquer peut-être ils ont sur la place moi je le dis devant la télé critique comparaison sur la carrière de Fali et ça peut sur la place parce que les gars ne fait que monter plus haut ndenge mo mi benga aigle que comparaison peut nego moko moi pas si to accepter to encourager et puis to motiver ba o ba la sima le roi ba Splendeur to na suka ouais so dans un message moko spécial à opesa oui message ezaka ke batbase de la bazomona déjà na bimisa affiche ya nini ya sortie officielle nanga concert pour na présenter bato album donc et puis na conférence moko de presse nazo sala là oza déjà pas invité très bien donc voilà message on appelle ça et puis bato nyonso oyo balinga la bonne musique bakende ko s'abonner na ba plateforme nanga donc page Facebook Splendeur Mbongo officiel, TikTok Splendeur Mbongo officiel, chaîne YouTube Splendeur Mbongo officiel, place pour aux album na bino je suis capable d'en profiter na pesa mbote na 2 mois na Elaka grand maître Chika les Métatron ya Théo Zambota Mutaliaka Mbongo elalate Fabrice Mola Guy Basket Mokonzade Continent mon papa Jean-Jacques Bolamba Douve Moweni La Bière des Stars, Kojo Kamange, Les Bourgeois, Les Créances, Loussala, Vigo de Campo, Junior Kwatamaja,
Junior Bola et Belinda Bola, grâce à Moussaoula Mouska, Pelou Color, Suisse ne tombera jamais, héritier Minimbu, na Suisse, Mimi Mitope. La patronne, double SM, Sandra Manzakou, petit nanga Christian Eboué Biro, donc à Boutoua Liter Milabou. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Abi, Popo Juice Lingerie chez Jamelia, Espace Oyo, Ezo Sungabino, Bandeko. On a la moitié de surprise. Il y a aussi mêlé pena, nuisette, robe de nuit, wana ya bien wana. Au moins c'est moi sur la poste ça la papa bien. À mon pena robe de nuit, moi boye to nuisette moi ditoko. Boya na Popo Juice Lingerie, ça situé sur l'avenue Kalemelembe, numéro 256 dans la commune de Lingwala. Référence, ils ont une maison communale à Sanef. Dans ce côté, wana autour direction des amoureux. Ils ont il y a dans Sainte il y a Flat Hotel Tenasia. Donc Flat Hotel Tenasia toujours appelé Nabino bandeko bokimara yango parce que courir zaro qui n'est pas en pamba. Toujours appelé que courir comme stable. Donc il y a qu'à au passé à séjour no kitoko na Flat Hotel Tenasia. Merci beaucoup, Splendeur Mbongo pour notre temps au PCBiso. Et je pense que les deux mettent aux anneaux dans le Stade de France. Wana ezaka ba surprise au moni vena biso aigle mo za mtaba surprise alinga maramne zala. Très donc bien. Soto ozala bat ba omona. Inchallah, na bi nzamba pesa biso pema, pe bonne santé pour que to beta histoire que to zala na premier Stade de France ya mission congolais. Eza pena événement. À tout la mo soldat dans 34 jours. Eza pena événement historique quoi. Historique non, ça en tout cas fallait à côté la histoire et puis moi je le dis devant la télé. À part Papa Franco, et cet artiste mérite un monument dans Boka Nabicho. Oui, oui. Mais Papa Franco n'a pas mérité. Pas lui qu'il a fallu place au salon. Et puis, base de la thème, il fallait aux atteindre des bassales. En tout cas, même après Stade après Stade, en tout cas, sincèrement, pour Nanga, Mboka, il faut organiser une journée Moro. On a reflété parce que à Tomboli Kichu. Tu sais, et l'autre montre le bateau tout à l'heure, c'est vrai que Mboka na biso. Et ça, nous sommes bien montés. Mais oui. Mboka, République démocratique du Congo. Mais oui. N'est pas biso pe ba pays monsieur to yebité. Voilà. Et ce mouvement remis à niveau déjà pour jour avec un Stade de France, c'est-à-dire on en parle partout. Donc comme il y a Congo, sur dans la 2 ou 3 personnes va voyer ba et le très important et bi ba pays be l'Afrique ba ba ebati mais ba africain nyonso ba kozanga jamais go ba France. Très bien. Jamais ba ko kozanga ko ba France. Jamais. Siko il fallait azobeta na Stade de France o ezake na ba pays Afrique biso to yebité mais déjà bazota la fali et puis bazo luka ba na couleur à drapeau à Congo. C'est une fierté pour nous. Merci Daryl, merci Gilles Van, merci Château. Tout le monde à une prochaine. Bye. Gloire à Dieu. Merci pour l'interview. Nangaka naïb sabato ba Olanda biso. Toza na clôture il y a 100 jours. Donc tobandaki 100 jours na biso il y a prière. To clôturer 100 jours le 28 novembre. Donc 100 jours to clôturer le 28. Na tina na yango nde to bongisi grande veillée sacerdotale et prophétique. Nde to dénommé yango Siloé 2025. Siloé 2025 il y a la 20e édition. Oyo nzamba tindanga na sambela kapona bana ya liboso. Tozana ba témoignage salami mingi bato ba bika bazwa ba délivrance parce que bana liboso ba bundisaka bango mingi. Mwana liboso to lobaka tanga botami aye na famille d'accueil. Est-ce que ba kolinga to ba kolinga ete? Ya obitumba e yaka mina bana liboso bo remarquer na ba famille bana liboso ba bundisa ba omi parce que ba bi que ceux qui bo bundisi bo kweisie ba leki pe ba kweya. Yangwana veillé auto sali le 28 novembre. Tonito sambela pona bana ya liboso. Donc moi na liboso zo la nangoza na France awa na Île-de-France, oza na Belgique, Allemagne, Suisse, partout bisika vous allez boya na katia grande veillée auto kosala a pona bana liboso. To sambela pona ba cas résistant. Ba cas oyo bande silati. Et aussi là, le 28, na clôture à 100 jours, na prière. Aux la maladie héréditaire, incurable, nyoswana, yaka toko sambela ensemble. Zamba pambola, bino na ozala nga mokote, na za accompagner la basali nzambe. Toza na apôtre Kerok Kokoba, to sambela ensemble na ye, na basali nzambe bele bakoya to bondela, na bayembi ebele, ndeko Thomas Lokofe, ndeko Dambuta, tozali na Dior Vanga ya Suisse, tozali na Dina Ngangwele, évangéliste, ya ozana biso. Nzambe apambola bino nyonso. Boko contacter biso na numéro 0033
7 66 27 27 40 0D. Non au numéro wana. Yom to ana Kishasa. Benga batuno ba ana poto, ana problème mukanda, ana likambo bezo tungisa e. Benga ye loba kozanga te na veye ya Père Konde. Numéro yangwana bo benga bandaka nde ozolanda benga kasiko. Zamba pambola bino. Merci beaucoup. Lelo mukolo ya sango ya malamu oyo la voix du peuple tomemeli bino Vincent elibino basango ya malamu mukolo lelo toza bongo na commune ya Maluku touti boye laso touti boye toza na makadam awa touti wapi touti toza 15 minutes na entrée à nécropole 15 minutes na entrée à Kingakati, c'est-à-dire tant touti boye bifurcation oyo nzelo kendaka mosusu eke Mbakana oyo ekei Maluku po mema biso ti na Maluku centre isika po batu pena bazalaka bato babi Maluku bien mais oyo ezali nzela oyo ekememaka ti na Maluku donc toti ntsele po tokende vers Maluku donc toti ntsele po tokende vers Maluku centre nde nzela oyo ememaka nde esika oyo nayeli bino basango ya malamu bozotala na nsima na nga awa omoni terreau nyonso bomoni nsima na nga ezali terreau ezali kotekama na prix ya malamu $4,500 $4,500 20 sur 20 $4,500 au lupango na yo na concession oyo tozali topesi possibilité cette fois-ci ya kosomba par tranche okosomba terrain oyo na 2 ou 3 tranches okoki pe kopesa mbongo na yo cash donc oyo amoni ka kopesa na cash en tout cas tu es na biso yango wana mais soko moni koza na posa terrain et que okopesa 4,500 du côté tokopesa opportunité ko futa en 2 ou 3 tranches bengaka na numéro auto choba de l'écran pour na resola ba détail $4,500 au lupango na yo et parti oyo tozali na souligner que ezali vraiment parti oyo ezali etondi kaka na ba chantier donc soki yo po lingo bakisa yo pe chantier ko tonga en tout cas ya mbango parce que dans une année, dans 2 ans, tu vas retrouver sur ce côté parce que ça va vraiment changer. Dans le cas de pour que Nathalie Sabino pensa que Nazobeta Masolo a concession. Donc, Nazan Makadam, vous monnaie la carte ici. Donc, alors, ils ont que au commis na site et puis après, il faut jouer sur moto pour que tu sortes na carte. Donc, ici, on a Zali. Tozali bongo entouré na makadam. Donc, nous avons makadam na simalanga. Si on a continué tout droit boy, na obimasu na même makadam. Donc, ils ont la forme à arc. De ça la arc boy. Donc, concession na biso, ils ont la forme à arc. Donc, nous avons makadam boy. Si on a pousse na bani ko kende tout droit na kepeka na makadam. $4,500 somba mabele na yo na village Matongé. Donc, quartier o wabengango village Matongé. Donc, na commune à Maluku, quartier, village, Matongé, oye, au kuti concession, na bicheza awa, ou tozo pesa mapangu, ba terrain plutôt, na 4,500. L'avantage, boza lango li sous-seza, que eza ba terrain cadastré. C'est-à-dire, ezali ba terrain, ou déjà enregistré dans l'État congolais. Donc, après 100 ans, après 1000 ans, après ce combien d'années, moutorote, melo azate, parce que, ezali ba terrain, ou l'État congolais. Donc, là, ozo somme ba terrain, tu peux son numéro cadastral déjà, ou ils ont déjà enregistré dans l'État. Donc là, tu as un combo numéro, tu as attribué un peu. Donc tout est correct. Ils ont terrain à chef coutumier, ils ont terrain à problème, ils ont déjà tout est en ordre pour que yo au somba terrain na 4,500. Merci. Mbotena biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele. Dans la pharmacie et formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté de pharmacie, et puis dans le master, na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre, dans le laboratoire CRMTA, ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir ya banzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai
toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosa la différence na biso na ba tradi parce que esibir quand même moi ba étude et puis ba kisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et koki kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA toza na deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Na branche cosmétique toza na dulci au collagène pour ça elle a sérum na mona savon pour un traitement ya ba tampon banduta, ba ride, ba poche et puis ba cerne. Tout ça d'ici réparateur, pour ça il a un sérum na ngopé, na savon, ou quoi associé gel douche pour le traitement ya ba bouton et puis qu'on réparer le poisson na yo. Tout ça d'ici cheveux, pour ça il a huile na ngo, na shampoing na ngo pour le traitement ya ba cheveux abîmés. Ba cheveux haut et baby, ba cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Toza pe na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité na ngo ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments, tozali na méamycine, sirop comprimé o ils allaient kis na biso ya ba mibe, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient ko traiter ba problème nyonso ya mou. Vous allez dans la question diazostimule où ils allaient traiter différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez dans la question zingenalis, support, na comprimé, où ils allaient traiter différentes formes d'hémorroïdes, internes et externes. Ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman. Vous allez dans la question sensiphos, où ils allaient il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez dans la question méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où il y a makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez dans diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Vous allez pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele ya zolo. Vous allez na médecine crème ndenge na tamaki. Vous allez na allium, où vous allez kisi na biso ya tension, vous allez traiter hypertension. Vous allez na borex, où vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kisi na biso ya makila, où vous allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane docteur Maxon, où ils allaient tisane na biso, ils allaient traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi ko ba na problème ya kubota. Vous allez pe na diabétine, où ils allaient kyste na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso, où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité.